laissez tomber. Les aleli wana na beleli yo na beleli. Dika lokoso ya yo ya ndidi. Banzela wana, laissez tomber. Les aleli wana na piololi yo na piololi. Dika tika tika tika, laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Les aleli wana gome gome hipogome. Ba poti nyonso ya yo sala, laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Les aleli wana. Oui. Non, ce qui va contenir wana ye au selinga signe. Tu as compris? Ce que y est au salinga il vous signe, hein? Oui. Ah bon, Ayaki. Ça va, qui se calme, hein? Oui, il y a un petit saut qui a arrangé le problème. Hein? Ça va. Ah, papier. Ah, mon cher, il n'y a pas de papier. Je n'ai aucun papier. Tout ça, que tu as besoin jusqu'à présent, toujours non papier. Ah, que voulez-vous? C'est un problème général, hein? Ça va, ok. Ok. Entrez. Bon, bonsoir, hein? Tu vas sourd. Allez, Gabon. Au salon, au bureau. Hein? Bamususu bambeli masanga ya promotion yo mona inte. Gebi kingana comme chef de service ya finance. Mais na lobi eso. Union so itali mbongo na entreprise o ezalingana. Ta kobika na biso bandeko. Mais yo tumeli masanga watu mona inte. Bongo yo sol penzo bisata papa machine ta yo yebisanga. Ah, ya azalaki. Oh. Azalaki mais il y a ça très occupé hein. Mais pourtant to kutana na rond-point Victoire. Ah, certainement bosanaki. Makambo ile mingi. Boni sangoni. Ah, sango tenga na eka oyebiso. Okoma wapi, osalaka nini, hein? Nalobi yango yokoma otuna ngabubu, nazaka na Kinshasa. Aba Kinshasa? Ndako na banda ofuta moye penza lisuna banda lisuko futa ndako na ezate na zako koka lisute. Siko na vandi nde na kingabwe pa na ko kuna. Oh. Bongo mama akende mbanda ko kufati. Oh? Moite misère penza. Bongo nani ami na yo nani mama na pena azawa bena aza bien mama allo sala bazo sa alimete bena et papa mundele. Ah bon, c'est bien ça. Ce que vous tenez au PC Mbote. Merci. Alors, la dernière bonne nouvelle. Sonzonga vous m'a passe moins été. Yo moko yebi ndenini biso mbale tozalaki quand même. Na moni mutu muso ko salisa ngate na pasonga na sanango. Na vandi na sengi na nzambe nzamba la kisinga kana ya hawo yebiso ba pasonga na sanango nyoso. Na sana mutu muso te ko edenga kaka yo. Parce que yo edenga ite nani mususa ko edenga. Ata yo moko lokwa tozana ba réunion ngwa paxi boy. Mikoni suka pa pesa ka mbongo, po yo salisa nano bana po no futi ya bana ba classe ta mona mususu ya godard wa za interma. Pasi moezati. Yango na yo yebiso o lukilanga quelque chose. Pour foutre pe garantie anda kuna vanda na bana wana bon après nda mususu na débrouiller à peu près combien beaucoup le kangata 500 000 pour nda musu ambongo moni na pesa garantie nda musu na débrouiller pour moni ki na ya lisuku leli na londe na yebo ko leli la mabe c'est ça yo za mutunanga ina ko pimela yote mais oui, bien, Mikolele qui a un bon sac in bon na kati ya bureau kaka. Je n'ai pas compris. Mais il n'y a pas de problème. C'est déjà arrangé. Alors, je te promets. Attendez. Bon, le mercredi. Tu reviens dans une semaine. Tu reviens mercredi prochain. Hein? Mais si on a comme pour me besoin d'un petit bureau pour éviter le week-end la semaine prochaine mais rendez-vous te monérie à une surprise. Voilà bah ça là mon programme. Non, il faut quand ça me que. Mutu mususu qui a yé brusquement yo lo bané ya la semaine prochaine mais alingati. Non
Il n'a rien, un transport ne peut pas manquer, mais bon, au Sengi, pour le moment, je n'en ai pas. On veut pas me la qui m'a sanga. Bon, il y a ça m'a transport, parce que ça n'a pas ma sana bon au lambe la bana. On veut bien que bana musala va coller dans le monde qui va goûter. Bon, alors tu passes. Rendez-vous fixé par moi-même. Il ne peut pas contrôler comme un bébé. On peut se carte de visite, on a kuna o azate, le là où il y a maté ma bébé. Ah, il faut être sa secrétaire non. Non, que linga est vraiment na boya boyambaye. C'était na boya dendela, ande gazo dendela nga. J'attends. Attendez, on peut te faire un transport. Alinga. Je peux te donner un transport, mais il faut que tu aies moi sinon, je suis d'accord. On a bien aimé. Je n'ai pas besoin de transport, mais il faut que tu aies moi sinon. Qu'est-ce que tu fais? Sonjo. Sonjo lo binini. Liboso pe sa ambongo tuna nanu mwasi na yo. Oui. Eh? Oui, mais quand je suis célibataire. Mais Sonjo yo ko kanisa te. Dès que makambo teli mbongo, gérance ya mbongo, eza makambo ya mwasi. So na mbongo, même 1000 zaïri, je dois demander à mon épouse. Oui, mais tu azalaka témoin na ngana yo na libana biso mibale eza tata mwasi nini. Soki azalaki awa, nde okai ko lobo yo zoloba te. Ozoyoka, Sonjo boniko? Ali, yego nezoka musai. Mais nazokamwa parce que soki mibali nyonso na Kinshasa bazalaki na caractère lokwa yo ndenge ozolobelanga nde me bafoye nyonso ezaki. Ya solo? Yo ya solo pesa mbongo tuna mwasi na. Vous êtes contre organisation ndako na ngai? Atikela ngana sana wana tina. Nazana wana tina. Yo tutamboli na avion, otamboli na voiture, oleki wapi et pas nango za zéro. Oyoki yango. Ya solo. Ma mingi. Mais de toutes les façons, moi si nanga pesi nga permission, je vais te donner quelque chose. Mwasi na yo. Bonne soirée, hein. Ya vele. O che da mais bom. Ah, ler na vida um bom é o lugar, bom. Yo se la ganan te. O bata um bom base la calana, o evito biloko ya pio. Bon appétit. Ah, kuna ebi ka ngana linga ka poso, ah kuna ka ile ko ngana linga. Yo mama mikolo tina mona ko eh. Ah. Ça va zoka. Oh. Oh. Zoka. Acha juro swan sanga ka so damaji zawana. Siko, yule bado ulia fuko mina losko. Badi manevre trop ya wana kota na na. Siko mwana nyaga na kwa ngati kwa ngati na ulia ni. Toliaga ermo na kota ta fufu. We bongo loso yo kazinga na ko damelo so na tonda. We za ko le sei ga. Semeka sana na ngai lera ko chemvutuma. Na sina lubaka na yo mwasi anga na hewa ayeli bala ayeli yote ubalangashi na yo mapema pewa na lokolo mesana ko lubanga pana ngai kuna te na lubaka na kambo yote Bongo ndiko so respecter be mwasi na yo oda manja utila batu vimango oda manja utila batu vimango mais linga tani do ye aye bongo adimine ko ba kanti mais siko ndako komi ya ye ya sunda na biso te wani fo ye bango nga we binde na kimisa ka mikoko azoka lukutu na zela oyo ngoko kasi babala ndio hiyo siko batena ndako bali kama mwasi msiso bongo yaye adimina ka asoka ba mwa aliana nichikana nikoloba usala ngosongo nga kwabi damajo to dia eza faux il y a grand frère tala ni nga faire ba place spéciale ni wale biloko mbali ni problème nini yambali na ye bosiko biso nde toliaka biloko ya faux yambali na nde ya biloko ya kitoko kasi be bala mwasi obangi na wana fiancé ke na bala ye aya kolambelaka yo banda semeka yawa nga nakondia bato bakoma tunanga o okomi matoko lebimia nakondia alelongi matoko lebimi lia malembe ozobuna na nani kursa nini ozosala
ozolela biloko ngakuti naza na posa kolia sikoyo tozolia malembe likambo nini oza na bitumba na biloko ça va tambaka na bingora kuna masasi wana biloko yayo ngozongo naotoka dimi ye monaka biso toliaka biso biloko ye alambelaka mobali ne biloko mosusu omonaka différence te mpona place spéciale naokute ka dimi masasi naoexplike grand oeza moketeonda vraiment ye moko yebakala te na mwasi makambo ne mabe ndenge azalaka nakoexplike grand frère ke nataki dimi koloba te nga nazalaki semeka nakotute ataka nanga kaka bon sikoyo ye tala siko tala biloko alambeli ye ozoka solo ozoka nanga lokufa makabo yebitinaya etalino yakufi te kanga ni nakufa etalino nazwi loso masasi nazwi mokeko nakoexplike grand frère likambo kotuta tie obunga na monoko te nakanelake kaka ye mamona ngai yo alamai leyo nimbisa ngai nakamwaka twalambe guwa koni kosala persi bongo biso mpe tolia biso tolia ngolo ye alaimbisa ndako moko toya soki bato kombe tokokolema nzungu moko te te eza ya mobali na ye okipe te okipe pwango noya konte oyebanda kala konte ene eloko nini supu ngambe ezolia moso kaka supu ameki supu yango mpe peso libongo mbala moko ebomamwa yo nde oyinaka yebanda kala eloko nini yo oyininaka ye asala biso nayine na likambo nini semeki na biso ane bien avant na ye nayine na nini ana libala ninga na yini te asali nini ye moto ezolelaka biloko ni akolia nga na yini alambeli biso oyo asemeki oyo yaya bon siko mabe eza api bongo alobi mabe mabe tozoyina ye mpo na nini nga yini te Mama, que bom, valeu. Kapongi. Ovani wepone. Mafai na akapamba mama, eloko osala eza te. Yo pe nalobaka no il faut que nosembolaka makolo. Kovanda kaka. Mama mosembolaka makolo ozotambola noke na coin boye ozongi oke ozongi kovandavanda boye eza malamu te. Kotambola ngo mpe nasi nalembi mama lere kutu nakokende mosala wana bien mais sikoyo nasi nazwi nanga congé mpona kokende susu wapi na poko kotambola mwa misala biso ntango toyali kobota nano wana to kobota mibali na bino zemi soki ese komona okutanga na kotuta bilamba na kosala misala wana mwana akokita mpe kokita nakobota omona pasi te kasi mama yo oza na expérience na kobota te bonga naza nango ya libosoka yango ete kasi yango nakolakisaka yo te mama na ngai mama motambolaka boye kovandavaka na ndako boye eza malamu te kotambola ngo mpe mama so natamboli ntango na kozonga na kolala nzoto pasi loka babeti-beti nga boye kutu naza nanga bien osala nzoto makasi kovandaka esika moko te nga nanga na posa nazwa koko na ngai nasepela na koko na ngai mokolo wana akangi kozala malinga ya likambo kasi akoya na ye kaka aza na nzela te bongo kuna ya kilo baloba nini naza nanga bien kaka nde mpona ndenge ya makolo nanga kovimba moni apekisi malamu bapekisa kolia mungu asu mingi te bakomeli nga kisi na somba epui balobi biloko ya mungwa naliaka te epui loko eza kobota liboso ko mwana aleki monene donc natika biloko ya vitamine nakomaka na biloko ya ndenge wana kobanga te mama kobota noka malamu eloko moko kosala malamu na kati ya te nga mama nanga motema pembe tata na bino motema pembe eloko moko ya mabe kosalama na kati wana ya miti mama so bafungoli batali bakokuta ngo pembe loko ya dra mama nga motema nanga soki bafungolaka bofungoli na kati okomona po tala yango ata yo moko ozobanga mama ebosekisa soki mpe okangisaka mwa okangisaka na kovanda ti bakangaka wana kolemba te kutu neti boye mwa bien soki yango mpe komi ti nasali te papa ba boni koya wana yo kenam te boni papa koya wana mais yo kenam te keno ozala biloko papa na ye nango kuna mais yo kenam te pale akende pale
Oh, bon, on va aller voir un endroit. Bon, on ne pas. Et pas son jour. Et pas Mami Ouattara. Hein? Mami Ouattara, mon ben naïe, tu vas aller qui est son jour. Tu vas aller qui peut faire un endroit. Na pas sur la kuta ah télé kuta gai ça veut dire quoi? Moi no moi ya kimizate. Mami Ouattara simaya tikala kawa eko soso la biswa wana ndako. Eloko tikala ikazwa savona linyuka sukola biso. Soso libino kotiki paye bo. Kasi ba yako banande kone wana bomengo. Ba ina sondo to yemo. Yemo ko yaki sondo na mona kaepa. Awaya ko lukanina epai na. Mwana akokende kosala nini kuni? Ana mwa vanda kakawa na moni kuku mwa yako sala ezalike. Mais ndenge na bana bino awa mwana mwasi oyo tobalaki ye mpona aza na libala et non pas po avanda awa na ndako. Papa? Ah mama. Oui. Na ye. Boni voyage. eleki nango bien. akomi mpe kuna moni bandeko na bino bazala kuna chikapa baza bien. Baza bien batindeli biso lelo te. batindi bino moni bambongo nango ezalaka bamama moko boye ezali ya mosusu kotikoti bazamba na wana boye ndaka nazobana wana bino awa likambo nini mwana mwasi avandeli kaka awa mwana mwasi oyo azotunanga makambo ya pembele ko avandeli nini awa nga nayebisi ye kasi otikaki yawo afanda awa te natikaki po afanda te nabaki soko na ye nakuta ye na ndako te nakuta ye pa ya sonzo nakuti kaka yawa bongo tosali bango bayokanaki na bango te akokende na ye probleme eza te bayokana na nani kasi nani bolingo yaki awa te bolingo yaki awa basololaki na bango bie bango mibale bayokani na bango mpo nani soki pembele aboti tokende otika ye kuna epai ya sonzo ofanda bango mibale ndako moko ye mobali ayaki mpe awa ye sonzo ayaki awa te sonzo ayaki te ka bolingo moto ayaki ayaki liboso kosenganga bolimbisi mpona makambo oyo elekaki wana ti makambo elekaki makambo moko eyaki awa kasi loba kaka boswanaki ozobombani boswanaki anata ndako na pembe nde kosokola mama oza koyoka mobali akomi kaka sikoyo okoki konyambela lisolo mosusu ya malamu te kaka makambo ya boye bapesi esilaki na yango bino bolobaki tolimbisaka nzambe alingi kolimbisa tolimbisi toyaki awasalaki badiskussion kaka mpo moi likambo mbanda esalaka mpe motema pasi yaki otikelanga kaka elamba ti donc yango wana ochange donc bapesi elamba bacorompre yo okomi fanatique ya mwana mwasi wana et pourtant ebi mwana mwasi wana tolingi ye te nga nde nasala bilamba te mpona kende olandaka elamba pourquoi okomi kaka kodefendre ye mama soki ozalaki na posa elamba nde olobaki nanga napesa yo elamba wana oyo etoninga na sanduku nalata kaka oya papa problème eza te problème ezali parce que mwasi asonzo fazala ndako asonzo pas ici chez toi mais nga nazocomprendre te ntango bazalaki koswana bazoyokana te biso tozalaki komona mabe mais sikoyo bayokani na bango problème na biso nini bo so bayokanaki falaki novanda kuna pourkui avandi akokende berso yali awa nani bolingo moto asombi ayi kotikele mpe biloko ayaki kotikele ndako biloko awa sonzo asombi berso na bani ayi kotinda awa olie evanda na ndako na bango mwasi ndako novanda kuna eyi kovandela awa wana nga nakoki kotuna te mais bolingo nde moto ayi kotika ngo awa baza bien soki abotela bi bebe na bango kobokwama ata kobokwama kuna mais biloko ekolela kuna te ezemi ekolela kuna ekolela awa bongo kosani ata afandi anga aza ya na ye te oyo nyonso yo ozoloba to olobi elamba asi alata koloba lisusu mama bayambaka mpe motu boye te nazokama nde elamba oyo ntango yo ozwi elamba okomi corrompu aloko oza na bilamba ebela yo bongo mpo tera bilamba nazokama oyebi mwasi wana ndenge tolingeli ye te oyebi yango bien ke mwasi wana toza d'accord na ye na ndako me nga nde nalobaki na bino ke mwana mwasi wana fanda wa te kaka bino moko bolobaki na nga bo topesi yo toli mwana mwasi wana fanda kaka toyebi makambo tokosala bosiko bando contredire nga lisusu ngai makambo ya sonzo oyo il faut namona bato bavanda awa tovandela yango toyebana sonzo makambo fotokende kuna epa na ye il faut kotinda kabamba kuta aza kuna il faut yo moko sala tokona kombona ye oyebisekeli obi tokoka kovanda makambo fana kasi yo moto olobi likambo ngo malamu okende camarade ne moto akokende tokende pa sonzo makambo wana esila ngai camarade ne moto akokende mpo nga pasi oyo ezosala nga na mwana kobota mwana ya mobali eza pasi mingi botina nano mwa inamela nalia pe
tala ngana bango sikoyo to mabele wana na kosambela na ye wana azolakisanga mpe ye moto ayebi koleka ngai mbaloyo nazwi bango nyonso to bango nyonso na baya bome bango nyonso na batata na bango bango nyonso bango balobenga mna kotala me bango bakoplasi bakomona nani jekazate ndako yango dire moto aza te mabele yaya bo boni botiki ndako boye nazalaki na ndako nazobongisa biloko mabo ovanda te boni bino yango biso ozaka mwa malamu boyo oza na chambre soki na cuisine etiki salon kaka boye te nazalaki kobongisa bilamba nanga kuna moni lokola mpe nazalaka nanga moko mobali naza te nano aye te maa bokomela nini naka horoscope oyo nyonso bonjour papa Bon, sans rien en fait. alobi aye nani alobi aza te natuni mpe soki yaki abibi ndenge nalobi kaka aza te akosola parfum moko kitoko awa okomela ndango wa na osombelo kaka sombelanga nanga osolo kitoko penza namomela secret ina mwana wamela nkasi mokolo mosusu omeli biere mokolo mosusu wana komela secret boni malamu kaka yo moto mikolo oyo omonani su papa omela nini papa omela te ye wana te papa omela te Bonjour, papa. Bonjour. Oh, mère, bonne makambo. Ndenge. Mais où est ton frère? Ayibaki boye. Mais alors, ravi. bino mpe kotambola botika ndako kaka ndenge wana semeki na bino kaka ye moko aniokwamaka biso baleki na kati ya ndako akotinda banani akotinda kaka bino te Non, nanaki pa marche oyo. Sosongo le bijoutier oyo ya coin. Naza kobeta dame wana nasalisali ye. bongo mabele azako ye kutu azalaki yango kaka sikoyo abimi na kamarade na ye wana ya nzoto minene wana mosusu wana zeke nakanisi ye wana Zeke. Ye nde moto ayaka. ye bandiko bakolande lisusu awa namonaka bango kaka ndenge wana libanda wana so babanda ifo alambaka ifo asalaka misala Omela nini? Okopesaki verte ko. Omela nini? masasi azwaki vere te nani mikolo ndako mpo nosolaka makambo ata kotuna te vere oyo yebi kende oyo yaya amelelaka mai natiki vere omonike bavere esili kuna oyo wana nde sonzo amelelaka mpo ni ozwi sikoyo oyo kotika wana soko aye sikoyo alingi alia na koservire nani ekopasuka te akobiso amelika aso asisi tosukoli yango. me oyebika biloko neti ya sonzo wana oyo ezalaka mpo na ye ezalaka ya ye moko nga motu nazalaki wana servaki wana namonaki teke vere ezangi naboyi te semeki oyebi makambo eza makambo me siko toservire nalingaka biloko wana te nalingaka te soko olingi osala likambo na ndako ifo tunanga quand même naza mokolo ndako nazomona mabe eza wana te omulele oyo te nasenge masanga saba saba nga oloba ninga nayelaki akoloba makambo ninde moto koloba na mwana na yo Moi, je n'ai pas.
qu'ils ont manqué le respect dans le bateau. Fixer l'heure, avoir respecté l'heure, azat. Il faut y savoir, bien. Bomengo bonzele. Moi, il faut y savoir. Conduire ton ligne en hauteur. soki azosala bongo mwana mobali akolanda wana ya yo tata naloba nini. Papa, mettez-vous, il y a de la place. Papa, mettez-vous, il y a de la place. Il y a bon kuna. Ino bozomonana te biso kaka mouvement na zando mikolo mpe lokwa makambo susu ekoyi mboka bongo bozomonana. Bonjour. Bonjour. Je sais, bon. Voilà. Bonjour, ma Julia, c'est cours anglais comme ça. asilisi nange te atikali na tuwa moko asilisi ngape nalinga na banda kaka me omumba retard oyo azalaka nalingaki na banda obanda mokoni nasepela nango fort omumba retard kaka. Oui, tu sais que tu as une rendez-vous là. Oui. Et tu t'amènes en retard. Il y a respecté sous bas. Non, papa. On avait un rendez-vous avec les amis. Donc les amis d'abord et puis les parents après. C'est ça. C'était une petite réunion de service. Oui, aussi. Mais c'est toi qui restes à la maison, non? Aïe, à côté, on est. Hein? Vous ne prenez rien. Bon, je prends rien. Mais ça, oh, liqueur, je ne prends rien, mon fils. Ah. Nous sommes venus à Maï, nous avons pour l'instant. Bon, on a mis tout sur mon cœur. Ce qui je te dire, moi, mon cœur, tout sur famille. Papa, moi, si tu vas lier dans bon. Bon. Comment ta famille n'a pas ce problème est allé. C'est différent. Mais papa te lobani na miso na mwana hapo kuna mwana. Mtoto messai na yebo. Donc, ce qu'on a dans la Bakoli, discipline des sociétés, n'importe qui peut se décider. Quand le papa parle, il faut riposter. Parce que la princesse est là. Papa, moi, c'est la présence de l'autre là qui m'embête. Awa ayiko sala nini awa ngana yebite apanda kwa ayiko sala nini awa oyo yena yena nyaza mwasina yo mwasina bo oyo yazali nani azabi mwasina bango mbele basa basina yo ngana zala basi mibalete tangu na bengana kiye nanda oyo bino nyoso boyebi maintenant beaucoup soyez ce qui a salaka wapi oyo na yela mutoyeli justement yango wa oui papa mais wana si to bala ki na mbongo c'est elle to bala ki na mbongo hein. Mais c'est déjà terminé si tu casses. C'est pas encore terminé parce que moi, je suis là, Aza pour vendre et pas à Bomengo. Tu vas pas Bomengo, tu vas vous me la prenez? Yo, ok, que joyeux et pas yo, que nous voulons. Nanga ne kozoya puis bana to longa ka to kene ko fande pa ina ngai. Bon yebi angote. Ngana yebite? Oye batende ni. Oye tende ba kushi kuna na personnel. Ngana tsuma ba kushi pona yete? Te wana yedi mutayaki nango bolingo nde mutayaki na biloko wana na ndako. Bolingo nde mutayaki kotika berso na biloko nyusu. Pito yokana yite pembele soka boti aye akufanda wana bebe na bino ke boko la bebe sika moko bebe. Ngai na pesa na mbongo e pa ina ye asomba biloko kene kutikela yete? Yo kene kutika biloko kuna. Sonzo soka na bango yokana kina bango deja na mbanda na problème ezati. Ma yokana kina mbanda yi mobali ye wana zoko douter apeke le modèle. Moto na bango mibale tali sonzo te. Te semeki ngai nasalaki bongo na bonne volonté na ngai moko moto nalingaki ke nasalele makambo nyonso wana me nalobaki te bomelanga charge oyo na ndako nalobaki ngai moko ke soki avandi kuna ngai moko nayebi osombaki biloko na ye wi ou non mais alors pourquoi ngai nayebi te na droit ya nani ezaki na ntina moko te nayebisa yo ngai moko moto nasali mpo na mawa na ngai nalobi ke nasalisa ye bongo soki aboti na kotala makambo mosusu wana nsima me nalobaki te bokumbelanga mikumba oyo na ndako lokola biloko ezali ja sombaki ja biloko importance moko ezali bozoloba mpe mingi nazotala bino bokokomonelanga bongo te mikumbango nde banani sinali moto mikumbango banani sonzo mikumba ya nani yango sonzo mikumba ya nani yo sana okomi koloba yo
yo mpenza sunzo ozofiotola mpe mbango oza koloba talo ya sapato esilaki yo mpo na defile epai na biso naboyaki na ngai osonzo yo kozongela ngai nazalaki na fiance na ngai deja oyebaki yango oye kobondela baparent na ngai mpo ngano tobalana sonzo lelo ya koloba na ngai lelo ya koloba na ngai baorganize défilé de mode botelema yo na ye botela soki bokozwa boni kosonzo boni boni ngai yo na telemi mwasi alongolokola nga abaluka akoma ndenge nini sinali mwasi namona na bacharge nini soki ezalaki ya yo te sonzo boye komona nga na kati ya ndako te oyoki nalobeloko alakisanga nini mwasi mosusu mpe oyo mwasi mosusu oyo nakobanga ye na nini boniko alongbalanga ndako te bona yo kokota wa okoma wela nini ozowela ni okaka kumba bikumba soko epa po yo kokota pe alo kasi na pasi te ezalaka pasi ndenge omonaka ngai boye yango wana soki nalobela yo bikumba ya nini ya nini aza koyenga na pamba yebi yango malamu soki nalobela yo kasi ngai yo nesina kokota mbala boyo ngai yo nesina kokota mbala boyo ndenge nini soko ozalaki mwasi mpenza ya solo mpenza obengi mwasi ndenge navandaki na kitondo so telemisaki ngobimisinga me na ntango tikelinga ntango pela navandi oza mwasi te mpe na kobanga yo te okonyata mpe awa te okoti mpe omoni ndako Je crois que c'est fini. Vous aussi ici? Oui, oui, ça va. Bon, Sonzo. Oui. Maintenant, je te parle en tant que papa. Moi, si oyo tobayelaki yo na mbongo todotaki ezali mama Pembe tosali feti mpo na ye. Donc, tobalaki mpo avanda na ndako oyo. Tobomiaki libala ya pembele te nani tozongisa libala soki bazongisa mboka libala te mwasi na yo ye wana tobayelaki yo. Yo na mwasi na boyoka ya kotika bilamba kuna epai ya bomengo na boyi nde avanda epai bomengo avanda awa epai na yo. Mwasi oyo nasi nayebisi yo deja que mwasi oyo mwasi ali choix na yo te imposition ya papa na ye epuis nebi famille wana malamu nasi nayebisi yo naza kokondi korepete na yo mwana na ngai ke yo oza mwana na ngai liboso mobali. Je voudrais kozala na foyer moko ya kitoko foyer ya calme avec ta femme. nalingi tozala baimposteur bavanda kata ndako babasala makambo ya compliqué po eza contre yo. Bon, papa, moi nayebisi yo que cette femme reste ici. Oh Anna, je ne sais pas, d'ailleurs pour moi elle n'existe pas. Elle n'existe pas cette femme-là. Papa, moi si oyo. D'accord. Tobalaki ye na mbongo. Sérieux kana tobalaki na mbongo. Mais moi si moko aza coexister pour le moment, aza pété. Na kokende pe na pembele te. Non non non, quand on a prononcé divorce na moi si on a gagné na ndako. Bino nyonso bozalaki akendaki. Omina ça m'étonne. Mais écoute, il y a des troubles dans le foyer. Mais nous avons Osombi, moi c'est Asombi berceau, Asombi bakouche, aïe gotiga kuna. Au lieu d'aller à l'endroit où moi c'est la région de Vino Vandawa, selon Bundi Abana Bomona Mamana Boke, Bayouri va emballer. Et ça m'étonne que moi la Vandawana. Ça veut dire quoi? Tu es un homme, tu dois avoir des responsabilités en moi. Papa kweli kuzoka musanga ngana kansaki biloko ngo sonza tinda mbongo yende mtaza ko bimisa mbongo naye bayoka kisango kingana za na biloko te papa kuluzi nanga koko dia nzombo à partir de Suisse atinde nga mbongo na sombi ba biloko nango na zangaki est-ce que nebisa ki bango kana zangi biloko ça ne fait rien seulement mbongo bali tu ne restes pas ici okuvanda kati soki yo fera nga botende na sala ke papa okina lobela yo papa ngana ngesa ne pona yo pembele azali mwasi asonzo epai na nga na boyi makambo se mikolo nyonso kaka mindondo likolo libanga ya sonzo na bana basi oyo nakomema pembele te pembele akotika na ndako mbai na ubi akende epai nyonso soki mpe ngambo tomemango biso nyonso ekozala mpe na mutu na nga te kozala na sonzo pembele reste ici so ovanda bomo mbale papa zela na pesa bino transport pardon même azala kana na Irak bien na Kuwait ofudele transport nakopesa mbongo kende nakotika la na ebisi nakotika la amboze la transport olobai basa yokana olobai eza na tata lekiti kende olobaki
basi bayokana bango mpe mosusu te nyonso likunya mama natelengani te natelengani te soki ozalaka chaku etali ngai te okina nde mwasi akobota exemple yango nawelisa nani sanza boni so olali awa ata so ya pambo so bwaki yango so ya pambo mabele tokuta osombango mokolo nini mama pema ozalaki okende kuna mpona koyokana na bango sikoyo mpo baya kofinga ngai il partira mbongo natie kuna ezate ke mbongo nini mbongo chambre 300 000 zayo me mbongo opesangaki ngai lobi napesaki yo ngai naza su na mbongo mbongo eza lisusu kuna te elongo makambo mosusu bambongo ebandi kobunga bino makeri bokosalanaka nano motema boza mpe bamikoloka bamikolo nde toyebi makambo mobali mpe soki aya pe minano ya moto boye moye te yo mpe vanda nini nafandi me ngambo yango ezaka na ndako na ngai epai nanga mpe mbongo wana lobi lere oye nango opesi ngai nsima nango ekoloba ngai te pesa ngai na simba nakozongisela napesaki yo masaji nakotaki na chambre nayo nga kotaka kuna te ya mabele mpa kotaka kuna te ye mabele azawa maintenant je vois il faut ezala ye moto azwi mbongo wana pourquoi depuis bamama bayaki awa aza komonana te aza wa ate pa banage azokanga suki mama moni makambo bana na bino nakobengana bango awa je ne peux pas comprendre mbongo ezalaka na chambre kuna mbongo ebungaka te ye mpa kotaka kuna te bongo siko mbongo ke wa soki ezali yo te ezali ye sonzo olobi mingi banda toyawa oza koloba nakomi lokola zoba nazotalaka yo okomi kolekisa ya mingi benga ye mbongo wana fe mona sino bokende na mama ovandaki na bango awa na kati ya ndako oyo bayibaka yo te Moi, je ne peux pas garder de voleur ici. C'est mon livre, il y a moi, c'est d'abord ma tête d'abord. Jamais à vous ça. Tout ça, c'est toi. Je me dis bon. Pesa ngambongo, 300 000. Pesa ngambongo, kuboyete. Pesa ngambongo. Oyiba kimbongo wa. Pesa ngambongo, 300 000. Fais-moi ça. Ce qui te roule là la garde, je vous mets sûr. Ya boniko, boni bilobela bongo. Pesa ngambongo, bongo wana na moni pa ikite. Za massage c'était donc ça yo. Ce qui te roule là. Ngala iba 300 000 pona sana ngoni. Ngasi maka 300 000 te. 300 000. Ko ya. Bana tovana ngana yo nano bali mwasi tena ndako ngala kota na chambre na yo. Siko mbongo kwa massage mabele mbongo keliwa. Biso tokota na chambre wana te. Ya le gars, si basaki ko batbalala kasi bomba nanga. Saba, sio mwana ndako kulala pe kuna ukoyeba ndengeza. Kasozola baso mbongo keliwa. Ngala ngala kama bali bite. Bango balala kuna boye bobi na toke 300 000 zaire ke ndeka boye. Kene na bana na ngai. Mama to so kene bo makambo ezale otikeli ya ngai. Sike mwa to kulala na garde si. Sûr. Ya mbongo 300 000 zaire zake na kati. Yango na zoko depuis boyele ke walingo koma awate. Donc basa kolia mbongo wa. Ngala naso na makamara na masula ngala koma ngala ibike batwala na ndako. Nana majito na misu mingi. Bongo yo. Totale kwa yo mutikala. Mama yo siko yo. Oyo mwasi oto makambo na famille yango wana. Nazali kuna na likamusu tena iko zwa bana nga bobi na zo. Aba kende je mafu akende bakende. Kasi vata na mami. Baka no yibake pa ina yo. Awa ba volera akuzala wate. Mengana zo tunona likama mwasi oyo. Imwasi wa. Pongana ndako na ngana lingina nga suma kambo. Ko makambo ka lere la mikolo ni otso na lina ngate. Nebi mbongo bali ya. Akotika la mbongo. Aotika la te. Yo, kakana yo kidia mfuka ndako kweya olingo kende te. Yo mto kwesa kiango yango wana. Mekende zonga pa ina bino. Yabo mengo. Eloko kuti na moni ya kolexalaire ya kolobela pamba pamba na moni yango te. 1 chaku 2 ekomba mabele soyi kobwaka tondolo eloko moko te. Ya na pasa ngande la komonela. Pona bijou. Ah boniko naza sûr. Na lobi na silisi naza sûr. Okina lobi naza sûr. Ba lobela keloko soko emonani. Boniko seko ikasi yango ete. Babi yango se bandiko monana. Etikali kaka nde bima bona misa ba. Yo nde mtana pasi. Soki na makasi pena ko bima te na stika. Okipoza ni stika moko ke na ngaite. Nani yango? Na yo. Obose ni sabatu ndenge sila kiyoko. Soni. Yonde mtoka soni. Ndawa tatana ni jambo kasi kena mo peka mbula okolala libando kosonga. Boniko. Tu regrettes quoi? Vanda na yo vanda. Mon était bunga. On a comportement ils ont les casser de neta, c'est pas bien ça.
yo mbalo pesanga moral siko ndeko nazo yibanga mbongo wa bino so bolingi ko comprendre ngote ya zo yiba mbongo avec quelle preuve finalement di boken so bolana mama na bino boken botika termina ngai pamba comment bon chérie finalement mbongo 300 000 zera nazo comprendre et que wapi est-ce que mbongo wana yangu tuyo kana kosombela biloko nga akitali kozwa mbongo te oyoki baba apesaka nga mbongo moko boye na utilisaka yango te azalaki nango kaka mbongo wana nde moto alobaki nakende kosalisa mwa mobola wana sikoyo akomona kotyelanga monoko ako nabele mpe ayibaka na ye te mais je n'ai pas compris mbongo soki okokende wapi nalobi bino na ndako na bino oyo soki eloko nini ezolangusa bino bolangwa na ndenge na bino moko oyoki ngala na mama na nga bota ngai eloko etangami ke ya mutu tona kota na ndako nakende yibe eloko mutu na nasala ngo tambala moko te soko sobenga bafamile na bayaka awa okomaka bambongo pesaka bango bala yo mutu bala libala malonga na ngai te wana nayebisi yo oyoki nga na ngai te bolingo aza kosoma na makasi mpo bali mobala mbinga ona nakombo na ngai te naosokuna ndenge wana nayo masasi mutu batinoke ya kobenga nga mbala suka nayebisi na babiloko olokobebisa reputation na ngai te nga naza moyibi te oyoki nga na baye na ya na nga ti ye mutu abokolinga na yiba eloko moko te oyoki nga bino boya lokolo bala fami mamboko mekoma kaka oya ya lelo oya ya lobi opesaka bamongo ngai te oyoki ngai oyoki nga nanga sukisa na ngai te saka na mbana nomo na ngai te nakoyebiso babala wapi oyo ayo osobala yo ono tuli yake nalobi esonzo pekisa leki na yo po mokolo mosusu ngai na kokanga bisaka nakende ya tika na sikoyo koremplace ngai yao eloko ngai na weleka na ye nga futa tindeki ya bala te asayibi mbongo bongo twana aza kosaka na nga soki nde wanga mpe nakende mpe na biso nga mpe naza na tata nalingi bongo te okumba ata opona lera okumba ndeka nde nyonso okumba kopaka siku namoni mosala kosala ya te na kosala mwana yo namoni te namoyo kobomengo namoni te bazatongo bongo tomoni ete ye azanga na moto na ye te bongo azalaka kapa donc ayali na ndako te alelaki ne na ndako te onamonaki kaka voiture ya papa ye moto namonaki na ngai atunaki kaka abimi alekani na ye papa kaka mosusu bakutaki ngai ye nde mpe nakendaki mpa mwana oyo mwana ya grand frère azovoyage wana azokende allemagne bon mpo nolobela nolobaki noyebise malamu ayawa ya kozwa biloko yo kokende otika biloko te boye lisusu bayeli makambo mosusu mpe yo ozalaka point nini ko nini pere tu peux pas dire ça ici serve mengoko donc bazongaki bazalaki na pembele bakomi na kosema ya nani wana basali accident na voiture basali accident siko baza na hôpital nini eta na eza ndenge nini baza na salle d'urgence mais pembele nde mpona aza na mokumba wana loro nani mais pourquoi tu as permis yaya pourquoi lobelanga na nini lobaki chance basi ozozwa oza mal chance basi ozozwa nini yango kaka nini kaka bozoloba epuis tu amene encore lisusu okoyela papa ezaka accident omoni accident ntango ye atindaka mosungu nga nakokufa bon yo soki onga na hôpital comme déjà namoni déjà etami baza na salle d'urgence moi vraiment bomona kotunaka kaka te nakokufa sonzo luke nga kokufa malembe sonzo luke nga kokufa malembe place moto asala accident akendaka te soki osuta la fin moto aza kopema na ye kolelela mpo nini tozokende mobali na ngai nakende oyo tokende mobali na ngai ye pembele lokola mpe aza na mokumba nani wana ça a coulé mais tout ça c'est toi aussi on a tiré moi si avant na ndako ozo aya lotambola avec des malchance basi ozozwaka bon allez je vous rejoins là-bas
Alors ça évolue ici? Ça évolue, bon, j'ai fait l'ordonnance, j'ai remis l'ordonnance à la maman. Ça, vous allez acheter ces produits d'urgence. D'urgence, hein? Bon, ça va. Au bis, tu as un beau-frère, hein? Beau-frère, tu as un aussi. Si on a payé un bon on a question, on peut pas y aller, on peut pas me juste. Ça va, ça pose pas de problème. Bon, on a besoin de ok, vraiment, c'est d'urgence, hein? Ça va, merci beaucoup. Beau-frère, moi, on a coupé ça, yo. C'est pas mon sous il faut que ça gagne à serre, na bolingo, hein? Ok. Parce que les gens. Les histoires. Mais il y a un accident à l'endroit. Mon frère, moi, je suis là. Par exemple, si vous avez ça faire niveau famille. Voilà. 400 000 zaïres zawa. On peut pas bolingo, mutu mususuté. Même à Biou Mouka Sali Tourios, là, il peut ça m'a beaucoup naïf, peut ça mutu mususuté, hein? D'accord. Bon, gagner temps au Kenan comme ça, je vais. Mon frère, et là, vous avez un transport, hein? Transport. On n'avait rien, ça va long là 10 000 euros. C'est un transport. Vous avez voiture express, hein? Ok. Bon, comme ça, naïf, c'est directeur. Mon frère, bon service. Ça va, merci beaucoup. Oui. Directeur Abimi? Bon, ça va. Ce que zongi, hein? Oui, parce que nous avons un camoko, serre nanga c'est l'accident, hein? Nous avons un hôpital. Oui, oui. Nous avons un siko, oui. Ah, ça va. Ça va toujours sembler, sinon je crois que ça va. Merci. Comment ça a été, hein? Peto citoyen, on a profité de la vie makama. Ozomo la sonzo ndenge to vandela. Ezo sala nga pepasi mingi. Moni na kati ya libala na biso to vandi ngai basemeki. Balinga kana bango papa kutu kolobate. Oloba boy mabe, oloba boy mabe. Bon, nyonso nezo ezako en tout cas ils ont pesa nga pe mawa mingi ke to vanda na libala kaka ya modèle wana bokilo balingi yote. Papa wana sazaka lokola papa lokola ngai. Lokola papa oya ngai. Mais pourquoi azo ina nga ndenge wana? Si on a déjà que papa a vu son azaka, mutu rigueur,
Il y a vraiment ce que les Kamunga ont comme on a clarté, il y a exactement qu'est-ce qui se passe. Mais ça, ce n'est pas un problème. Hein. Tata, ma kamambongo l'hôpital, wana, so na pe le mukolo na baki kotinda mbongo, na pe simbongo, na pesa mbongo boy. Alinga ye alandela kaka yeba ke mbongo wana uti pa na yo to pa na ngai. Bon mbongo yo pesa ta unga na pesa za kaka mbongo. Mbongo so na lo baka le wana ke mbongo wana ngam na pesa na kasa linga ka zongisa ngoka. Et en plus zo mona mutukutu atia kangata mo à l'aise ezaka ya bomengo tala na ndenga yeko zo accident wana ezo pesa nga passe mingi kutu na souhaita ki soki abimi na hôpital ndenga zala na hôpital wana soko abimi to zoye to vanda yena no en attendant pas na biso kuna to vanda ko salise mo ko pendant période d'union sur convalescence wana to vanda neka ka wana eza idée moko bien oyebi na bolingo ndenge peza kombo na yo wana bolingo c'est-à-dire que eza question ya bato mibale soki biso mibale tolingani na biso ata bato ya pembeni baza kotia makelele tout cela yo kokipe bango te sikoyo omoni mbongo tokuti kozwa wana elai nasala yo surprise nayebisa yo avant te mbongo wana tokuti kozwa wana ndambu eza société mais ndambu eza mbongo na ngai na mbongo wana j'avais proposé nasala yo surprise na kosombela yo terrain côté ya IPN kuna batere moko bien ça to eza banda ko ale balemba wana teza lokola banda ka ba pigeon ya ligne terrain résidentiel wana terrain munene ko comme ça wana ko sala construction na yo yebike na ko sala plan na ngai boye le surprise alena sala yango wana après c'est la première surprise quoi surprise mususu boya mais Suzo avant ça le kamane wana il fallait oyebisa ngai hein ou bien osoke ndeki osombi simande oyebisa ngai siko hein. Mais il y a un problème. Bon, cadeau, il y a une surprise. Mais il y a une surprise avance. Mais bon, il y a un salé en haut, bon aussi, il y a un bisangai. Mais le problème est que d'ailleurs, le propriétaire en haut paye une été. Là, voyager pour les basailler, je crois bien demain. Non, bon, on ne peut pas me bon, on peut pas pesi mututé, on peut bisinga peke cadeau yango wana. Bon, on peut na no pesi mukolo pas monter. En fait, des comptes cadeau en haut limité. En fait, les camarades de maison ont été bien au moins que bon, ils avaient marqué mingue. Au moins, tu as bon bien en beau, baïba qui a monté. Ouais, c'est le cadeau de New Salama. Et là, mon côté. Ah oui, le besoin il y a toqué vers 19h, tout petit bon, après c'est biso le document nous ceci là, non? Né na lobby liboso wana ça sur cadeau ya liboso. Cadeau mususu goya. C'est jamais. Je t'ai mis bien souvent à 16h, mais les lois où millions. Mabele buni. Malamu ye. Sangoni. Sango tivo na uteki. Oui, kuna vous êtes bien. Ça ça bien. Ah là. C'est peut-être bien. Aika kuna zakina mwa. Nazoke ni vile bona bina dikana. Nasura na mwa mke. Zalaki avantier. Na mutu na ona la bona zakipe na idemo ko ya kukanisa bino ipa ya bino kuna la na mana bondeli. Na katikati ya butuku tunanakuka kipo na somo ya ndoto na mwana kila butuku. Na lali na moni na ndoto kiyo na kati bali moko doke. Ebali moko munene do uzobeta mai muzo dinda uzobeka usekuru se. Uzo dinda kaya uzobeta mai muzo dinda kaka uzobeta do uzodinda pele bambonge uzobeta na mwai. Alongana tena na muki kuna bunda na muki na somo na ndoto ngona na. Na muki peka wana na pina remercier Seigneur ndinga alibalaxinga ndingi wana. Na chio peka wana kata mabondeli bo comme na ole ka vite na lobi. Nale kana comme ça na expliquer ndoto moni ndoto kuna kata mai bambonge ndinga wana ile msusu. Namuna kiameza mara C'était encore ce matin, j'ai téléphoné à un ami à propos. Vous voyez, l'obit aux Zaki Nanteli. Zaki va via MK, Baborax, Tonto Sangara Kuna, tout Sakani de 10h à 16h. Attends, je suis allé à Borax à Kouina Maï. Tika Mela Maya. VMK, le Tika Yamela Maya, là, mon ocotro. Ngaji yangu wana kaka usali ndoto wana mais sinon il n'y a rien problème moka zate yini budamelaki mai mukuba kutana baba tuna kaka boni vieux borax dimanche na nselezaki ndenge yako silikanya alikite batu bale ba makambo yango bakabya kandenge na ndenge lakini na borax mdenga pete omoni pana yobo kombo kende kuna mingi bifo sala pe attention ko bonde la mingi le mswa ko kende kuna ko sambela le msusu ko msusu ko ya pona yo nga soki na mondi kabu eko kisama kaka ngara bango siki problème nini organiser pas problème mona yaki pewa
nayelaki yo nouveau testament oyo na bapapie eza na kati quelques versets otangaka ngo obondelaka omongi ya ifo kosambela ntango ekoyi mabe okobondela mboki ya mosala obondeli yo na ndako kobondi mpo reverse nzambe nalinga bateli journée mobima à part ça problème mosu ezali te te elika mosu ezala te napesi yo transport bon mabele namoni ozonga noka ndenge wana puisque en tout cas avant napesa yo mbongo fo liboso mwasi nanga apesa vie apesa corps nayi komosa napesi yo quelque chose puisque mbongo nyonso ebimaka te sanke ye ayebi wana eza organisation na biso oyo na kati ya ndako soki ye napesi yo mbongo ye ayebi te kozala problème sikoyo toza na biro te otelefone te telefone te kasi bongo na biro ndenge nini ya koyeba non cestadire eza kamwa alliance moko kamwa organisation moko ya biso mibale na ndako ngabana bimisa mbongo nazonga mokolo mosusu oui soki apesi nga accord na kosenaza mpe na transport nanga parce soki ayebi ke napesaki yo mbongo même 1000 zaire 500 zaire fois ayebi ayeba ndenge nini kaka toza na biro ntango soki ozokanisa toza na ndako te toza na biro nayebi ti ayebi ozonga boye yanga na kime en tout cas vraiment il faut bondela mingi il faut otangaka bapassage wana napesi mpo nazomona te problème te soki apesi accord tu auras quelque chose mais au fait leki na ngai ya vraiment napesi transport te sec benga na leki na ngai wana mabele leki na ngai kotala ngai nazanga kopesa transport ipo ozokende donc yo kotala ngai ngai nazanga transport pandeke napesaka bato mosusu transport nayebi te yo leki na ngai yo kotala ngai awa nazanga kopesa yo transport merci soza na problème ya mbongo kodutaka te yaka alors question de c'est prêt déjà? Oui, oui. Vous mettez quelqu'un dans la banque? Oh non, non, comme on me connaît là-bas, je n'ai pas fait longtemps. Ah bon. Heureusement, on m'a débarrassé de mon bureau. Je ne peux pas encore attendre. J'avais oublié. Oui. Oh, le chose qui déjà bon encore depuis lobby. Je me tracassais pour rien. Comment? Mais vous avez déjà retiré l'argent hier. Quoi?
Non, vous avez déjà retiré l'argent hier, vers 19h30. Moi? Oui. Non, vous m'avez téléphoné à ce que je vous attende jusqu'à 19h. Vous êtes arrivé à 19h30, non. Mon épouse était là et je vous avais remis les 200 millions des Zaïre. Non, entendons bien. Oui, c'est tout. Entendons-nous bien. J'avais délégué quelqu'un. Non, c'est vous-même qui étiez moi. Oui. Mais on termine le service à quelle heure? Oui, en principe c'était à 16h30, mais quand vous avez téléphoné, vous m'avez obligé de rester un moment. C'est ça. Mais je te dis, le lobby, quand vous téléphonez, c'est n'importe quelle heure. Alors moi, c'est un gars qui a vendu à Oye, aux Zimbongo, 200 millions de Zaïre. Moi, je me tracassais pour rien, je commençais à chercher partout. Où est-ce que la banque vous connaît? Ah, mais c'était hier. Vous savez si la valeur? Habitude 16h30, mais yo, comment 16h30 vraiment j'étais encore ici au bureau. Na moi si on remettre un bon. Dit bon, il y a une entreprise sans même un document. Monsieur le directeur, vous avez pressé le lobby de ça. Mais je suis le directeur, je vais bien, mais pas devant l'argent comme ça. Et dans mon il y a on me l'a dit. Mais je suis le directeur, le lobby il y a retiré les 200 millions. Mais moi c'est l'anga il y a vendu awa. Oui, c'était exactement comme ça. Il y a vendu awa, il y a vendu awa. On a payé un bon go, ça va demain, ça va. Moi, personnellement, moi, c'est oui, personnellement. Non, c'était 16h, mais à 15h, vous savez, c'est la guine. C'est vraiment beaucoup boss. Non, nous avons attendu avec mon épouse. Mais, écoute, comment expliquez-vous ce coup de fil au Tchopé Sangastikol? Est-ce que ça se donne comme ça, sans un document? J'avais remis les 200 millions des Zaïre chez un directeur. Mon épouse était là, témoin. Mais moi aussi, non. Oh, les dit, non. Mais moi, c'est un gars qui a 200 millions de Zaïre, les alliés qui n'ont zongo, pour la guinée, non. 200 millions de Zaïre, les bon entreprise, pour l'engagement tout ça. C'est ça que nous avons et puis, complaisance, moi, c'est à vendre tout ça. Depuis quand? Je vais vous réfléchir, mais sinon vous avez retiré l'argent. C'est toi qui dois réfléchir, vous en avez dit que Nazara qui a voté. Mais si, j'avais retiré l'argent. Bon, alors je vous attends pour remettre un gambon. Moi, c'est un témoin avant d'y voir. Et c'était vers 19h30. Non, soyons sérieux. Hein? Ah oui, vous allez placer moi, c'est Nazara qui a voté. Ils allaient une bonne entreprise. Vous avez retiré l'argent. Mais je n'ai pas retiré, ils sont comment? Mais si, soyez directeur, moi c'est un gars témoin parce qu'il y a des sur place. Donc, ils ont 200 millions, ils ont fait ça mal cadeau. Quand tu as un poche pour un problème de carburant, tout ça. C'est comme ça. Mais quand on a ça, 200 millions, ils ont bon pour non, fini les blagues. Si on retire Kimbongo, il y a qu'à couper ça dans on vient, on retire l'argent comme ça, puis on ne se souvient plus. Ça va? Bon. On est au maison. On est au maison quoi? Tikana. Comment va le vin là? On tout est? On peut ça une rendez-vous là. Oui, il fallait nani Sangara les cas. Comme il a été. Zaki a un problème dans le boulot. Le lobby tant que Zaki na bureau vers 19h30 ouais. Tant que directeur là hier dans une bombe PC. Est-ce qu'il y a un zaki qui discuter avec Zaki bombe? Il y a des discuter. Voilà. Il y a le lobby Zaki té tout cela Zaki na bombe t'invité. Moi c'est un Zaki. Lobby tu vas na bureau. Ngai no yo. Oui. Vous nous confondre makambo boy comme baila. Na confondre, mutu na confondre. Bon ngala yo lobby to Zaki na bureau na 19h mukoni. Lobby 19h, tant que directeur a téléphoné que Yabino Zelanga iti tant on a koya. Alors, yo vandi tant voyé, compte mbongo 200 millions de Zaïre na PC et puis après na yebiso plutôt une zéro na biso nda. Siko trouble. Siko ye azo comprendre sous-souté. Trouble ya moi si wana ezui yo. Owe sikoyo makamnyo so bosalaki na bureau oyo confondre ke ezalaki ngai. Omoni yo mo ndengo mo trouble. O mifundi yo mo sanzo.
Mais lobi to zalaki obenga 19 heures. Ngai na yo. Lobo tozaki ndene makambo na yo ozoloba ke tozaki na ngala yo tozaki na biro. Hein? Loba le. Ngo zomana ngo makambo yali seki. Ngai na yo lobi na biro na yo. Tango yaki directeur, directeur nga oyebi yede. Même sur la directeur. Tango téléphonie zelanga. Oui, voyez. Entrez. Bon, histoire. Oh, maman. Ça on est. Enfin, nous avons attendu de perdre le temps. Donc, on a vendu une émotion dans le bureau, mais ça ne va pas. Bon, heureusement, maman, il y a beaucoup de choses. Bon, maintenant, nous avons fait un peu. Quand le lobby directeur a dit, il va dans le bureau, il y a 200 millions de compter. Il va dire, Pembeni, à Zimbongo, à Kéi. Mais ce que tu es directeur, je ne sais pas si ça embrouille, mais moi... Mais moi, je ne m'embrouille pas, maman. Tu as dit citoyen directeur tika kaka o bino mibali botala kaka tika na lobata ndenge wana bino mibali bozala ka bongo c'est que yena lobi na bureau azaki ndena mwasi mususu a confondre mwasi wana na ngai siko yango na siko ezo loba ke ngai na ye tozaki na bureau lobi ngai na ye tozaki na bureau même pas ça yo oyebi lelo te tango lobi atozaki na bureau ce n'est pas ici finalement na lobani non mais yé moko siko ya loba siko ngai na zaki na bureau na ye na yebisaki bien musala esilaka na 15 heures. Mais où comme 19h, vous avez sanga kio, vous aurez remettre un mbongo, moi sinon yeyo. Au bédito au kuno biye, yeyo wangana. Je te dis tant au téléphone ngabino na kozela yo ti kombongo kola na bureau na ngaite. Oye, ye avandi. Oh je ne sais pas ce qui m'a kamuni bazaka na mutuna ba. Na compter mbongo bien aujourd'hui, OK na yebiso peut mais voilà. Moi ne suis pas confusion zali. Donc ça là il faut raisonner bien. Où est-ce que nous chambongo bato? Ezali il y a entreprise. C'est ça, 200 millions, mais non, je ne joue pas. Ou bien alors, sur les modalités, bon, je me dis qu'est-ce que je peux faire. Non, ça rapporte, mais carrément, au moment où je me voyais d'ailleurs. Ce n'est pas sérieux. Maman, je me dis, au moment où je vais bureau, je moyen ça autre mais je ne peux pas me déranger comme ça pour ma bureau. Pour la monnaie, c'est grave. Quand ça, moi, je suis dans bureau, quand ça bien. Yo kalisa bien lobi tozaki na yote. Ah bon ça va il faut bien réfléchir hein. Moi je m'en vais. Donc Sonzo on va expliquer nga malamu likambo yo zolobela ke tozaki na lobi na bureau. Igi lobi tozaki na bureau te. Ngai la yo tozaki na bureau. Siko directeur accueilli ale yo ko lobi a ngai te peut-être azaki na mwasi mususu. Eza déjà trahison. Peut-être mais ozalaki na mwasi mususu na bureau na yo. Nga azalaki kuna te. Yo ko défendre ngai te. Na ko défendre na. Bele mbongo wana soki nga na yaki na mbongo 200 millions na pesa yo. Na ko bandela wapi na ko défendre yo. Hein? En tout cas bino hein. Bisoni. Bon, il y a ça là. Bino bosana oyo te. So nga na yaki na 200 millions olingo kamata mbelo sepeli. Wana na zala ngotina. Il était la vandi ozo confirmer tozalaki na ngai te. Na lobie o wana na zala ngotina te. Yebisa nga pona mbongo yo la kati nga lupa. Mbongo nusi yango wana mbongo musi tikali wapi? Hein? Alors, na mbongo ya lupa. Bon. Na moni siko ça meilleur mot que donc moi so yo zalaki na bureau wana ndeo kamati mbongo na opesi ndeo olokaki na kosa zoba wala makambo. Sonzo. Lobana est-ce que yo kosa otomela nga lupango te olinga ko yebisa nga te oyebisa nga pona ni. Oyebisa nga pona ni. D'accord bon. Tango directeur avant pourquoi on dit makite ka si tu es directeur ozwa kimbongo. Wala makambo directeur eza mususu mema makambo lupa. Mais faut que tu ngana basala bino batu mwindu basala mwindu siko mbala ila mbongo wala. Bani ko sala bo. Soki ko ila problème. Au lieu de défendre nga iria siko mbongo news eke. Na nga défendre na. Mbongo wana ngana na kupesa pas directeur na kuzwa ngwa. Ah ozotu nanga. Et s'il faut le bac non si tu es directeur ozwa kimbongo zaki témoin. Il faut comprendre la situation. Tu n'as rien dit sur le directeur à Kenya. Donc, on a consisté à ce que Ngaïna yo tozalaki na bureau lobby na poko. Mais non, même si ce n'est pas ça, mais il faut que même le bail défendre le bail là. Yo aussi longtemps dans le bail là. Yo fallait le bail ngo. Ozwaki. Comment ça? « 200 millions de Zaïre, Ngaï na kusulango wapi? Moi, je suis un gars qui est là, non, je suis directeur de Joaquin Bango. Non! Ça a des moitiés, monsieur. Sozo. Ozotomano wana kaka pamba vana wana tosola siko makambo mbonga ngobembe. Ponga pe nazomona clarté na makambo ya mbongo. Et comme ka lelo mbongo bunga lobi mbongo bunga nazo comprendre te. Et ze bandaki na ndako sikoyo et comme susti na bureau. Na evela montant ndinga nga nazo comprendre te. Mais fallait le bango ah attends directeur la salaki. Non soka papa.
ye moto alukeli nga makambo nyonso oyo parce que soki nga mpe zoba soki nandimaki makambo na ye te mbele nazomona makambo nyonso oyo te nga moto nabali libala na nga navandi bien ye soki ayekokela nga mindondo pamba sikoyo nakomi komona nyonso oyo nani kasi vandela ntosolola nayebi so te loba ndenge olobi nyonso oyo nani nalingi nayokana yango wana nalobi ke vandela na se tosolola sikoyo likambo malembe mpo toyeba sikoyo origine ya makambo nyonso ndenge ezoyela mpo buzoba ezali ya ngai kaka soki ngai nandimaki na ngai makambo wana te mbele nazomona bwale nyonso oyebisa ngai bien rapport ni na mbongo ebungi na makambo komba tetano na makambo mbongo ebungi c'est quoi okoki kovanda te tosolola mbali na ngai tofa kosolola biso mibale toza na loba nazoyoka me nakoyebisa yo te soki ovandi na se nayebisi yo na malema soki navandi te okanisi matoyi na ngai elongwe nazali awa loba kaka nakoyoka sonzo omoni ke mwaye mpe ngai nabomba lisusu makambo oyo eza te ezosala ngai mpe mpasi mingi mpo mutu nyonso abalaka mpona kovanda kimia na libala nalingaki yo mingi vraiment tovandi na yo na libala mais papa makambo asali ngai eza bien te ozomona sikoyo kabakata ngambo oyo ozwi sikoyo tosala nini explique ngai nano bien sonzo naza kaka mwasi na yo moye mpe nabombeli yo lisusu makambo eza te omoni koyanga nayaki awa toyaka na papa nakanisi balelekaki wana papa vraiment makambo asali nga likambo te kasi loba clairement makambo asali nga vraiment c'est quoi omoni bien nde nayaki ya papa apesaka yo soki statuete moko boye ke osimba ozala nango na ndako nakanisi ayaki kopesa oyo soit disant ke ezalaki protection mpo te obanda komibatela nango mais eloko wana ezalaki eloko moko ya mabe papa apesaki yo donc bambongo nyonso kobunga makambo nyonso esalamaka na ndako awa c'est à partir ya eloko wana oyo osimba na ndako nde moto epai mbongo nyonso oyo ezobongeki nga mpe nazalaki na nga flou ntango ayebisaki nga atimbisaki nga mpe biloko moko boye nasimba kaka okende nango na libala donc makambo nyonso wana ekomi esangani sikoyo mpasi nyonso oyo nga nakomi komona yango na makambo mosusu euti koleka na mikolo oyo ya baaccident ya bagrande sera basalaki accident wana nga mpe moto nasalaki makambo nyonso wana parce que namoniki banda nayaki mpe libala bato nyonso na famille balingaka na bango ngai te lero namoni ndenge wana nasalaki kaka tu mpo bakufa mpenza surtout mpe mbele wana mpe akufa kaka libela na ya bomengo bakufa kaka mpo nde seri ya nsima na ngai nasala na papa mpe na mama bakende kaka po totikala biso mibale oyo namonaki ke na famille na bino bango nyonso bazolinganga te kaka yo moko moto ozali kolinga ngai papa apesaki nga biloko mais sonzo nyonso nayebisi yo kaka mpo nalingi yo mpe oza mobali na nga sonzo ozomona olingi ngai kaka nazokobungisa bambongo mena mpona kota boloko bandeko na ngai bakufa donc statue wana oyo toza nango na ndako yango esalaka makambo wana yango wana kasi soki kaka papa aza na oyo aye mpe kuna soki asali makambo bongo wana elilori elombi ekola tata na yo nayebisaki yo bien ngai kisi ezwaka ngai te okokoka ngai te ozosakana nayebisaki yo nini ngai kisi ezwaka ngai te je te le répète ekokozwa ngai te okoka ngai te ngai ekozwa ngai te alandaki mokolo mosusu chronique moko d'un journaliste que j'admire beaucoup alobaki boye soki omoni makako na nzete
soko bengi yo mona la maki lisusu mais shit na ye tango azo maternité to koma mukete tango akoya yo sikoyo koyi bongo nasali mabe okoyi nasali mabe mpo nayebiso makambo nyonso nayebiso quand même mpo nalingi yo tovanda na libala na biso tozala kaka kovanda na désordre ndenge wana à partir ya ere oyo oza lisusu mwasi na ngai te esili esili epuis yo eleki pembele na kitoko te nazoyiba to se ndenge nini nalingaki yo yo otelema na pembele yo okotelema yo mpona kamwa pembe kamwa savon okopesa mbongo nanga ozolosoma basavon oteli kamwa moki olingi ngai okokende te soki bai kokanga ngai yo mpe tokokende na yo na tata na yo tokota boloko biso misato Nini bo? Nini? Mama. Paluka na. Kasa bimiti. Abi mandenge nini mama? Ngana nani? Obi minde nini? Nizana ngapi? Abi mika sabi minde nini? Abi mika ka. Yema ngama. Na daktari alipita bima. Mama nina ngofila fila ngabo. Tana ndenge lati libaya likola presse ba bepola tisoke pa yiwapi. Wewe apiko ya opita. Ya sura wana makambo openga ngana ko mona. Yango zaki nini yango? Nsambela mama na bato ngana na bato pa to bonde. Mikolo miso to sali ba sheni mongo solution mona na te. Kula kumi. Na kwa mka daktari abenga na kata bina ofuta mbongo na futi. Abimi bo pembele pa bibi. Oh nzambo kumisa mama papa uzambele pa zaki hospital. Kasa uzaki bino mbaina pembele na ebisi yote bali na pembele. Pembele abimi bo komba mama na eba yaki. Bakepa na bango. Ama motema etonde esengo nzambe na ngai yo. Bana monika docteur ayekula musanga obima na soki bana ngate soki makambo ni nango soki pe ni nakoma ki place wana na yebi na ngate. Oya na pembele pa belaki. Bosala ki accident obela wa. Bosala accident mo ko uteki pa ya sonzo na mo pe na expliquer makambo ngi ya lagi. Bosala accident grave na pembele. Nzo kana ngapa site. Nani kun? Accident. Bosala ki accident go. Nasalaki accident. obimisi quoi? Bango tozoyebisaki nasalaki accident. Ebongo pembele aza wapi? Ebongo pembele aza wapi? Pembele ake pa na bango. Olobaki azonge pa na bango. Mais comment? Moi je veux porter plainte. Moi c'est libala la fute la mbo. Tika na matoi passe. Mbobe wa. Mbobe na yo. Poli yo ko tala yo ko sama ndoka parce que nyoko na ndoka muninga ndingi wana te. Aza semeki na yo ko ndima te. Mais yo olobaki asa mwasi na yo to lingi yete. Ake ni pa na bango. Abimi opite bando ko na basu yake pa na bango. Mon problème ni misu. Na ko mwasi na yo lelo. Boni ko. Ko tu ko ba masumu na bana ko sala ngabe se futa ka. Tala soma kama buzoba bima kene pa mami watakune pa zali e pa la tula koma neti kuna bima longo kuna ndoki wana mami watu wow ndoki nani kete mbongo nanga pama to kupete pona ndo pamba wa mama kola bata iya ta ote po yako balukila yo tika na yo ya makiva vila 60 wana pesa la mbongo nani za bolingo to pem bolingo mutasa kana ndaku na yo Beso lingina ina yote kutanga kumba bu. Hata kutu ina kutukala te bo bamela ngani kama munene na yibele ke mbongo. Oli ngali sumba la mbali. Nini ba discussion n'importe quand. Dans l'hôpital vous discutez. Ça va? Ça va? Donc tu vas kutanga na kitunga la na ina bima nango. Na l'hôpital vous va faire bien à l'hôpital. Ah ta na komeka na tongo docteur abina kuta mbongo to bima. To bimi. Bongo pembele bon. Baba mwana yeba zuya ke pana bango. Yana quand vous dites moi en train de regretter. Pembele moi je te foutais la mbongo tout cela. Ake abimi hôpital ba ya kutika na ndako no bakina yepai. Auto suka. Auto suka. Là on a ça va je peux donner une réponse comme ça. Wala tu nata yeso ka utesuko la njoto. Azaki na pili. Bon moi c'est yo ana bini. Ah papa non, il faut plus parler d'elle. Azali susute. Wana azali ndoki.
boswanaki azando avali mpe na ndako na ngai kobota mpe aza kobota te epo ayelaki tout le temps bamaquillage akomi kamwa pembe azomona ye akomi mwasi ye so batelemi la pembe le père je ne peux pas vous d'ailleurs yo moko c'est la même chose que tu as dit l'autre fois ici hier so batelemi la pembe bolelo ne pembe baluki so pembele aza mwasi na ngai soki bato kona basali une semaine soko tie na famille biso kasa tobota ma famille moko biso nyonso oyebi mwasi oyo soki bolingo makambo asalinga papa mwasi wana azali ndoki ya solo bingi makambo nyonso azokoleka awa sikoyo bambongo oyo nabuti kobungisa mbongo na mosala 200 millions de zaïre 200 millions de zaïre ozapena courage akoloba tata na bango tata na ye apesa ngai statuette moko ntango tobalanaki ayaki na statuette moko boye donc le cadeau qu'il a donné jour à or que cadeau neza cadeau ya makambo j'ai refusé ça oki okobomona chambre tu vois sikoyo makambo nyonso wana na bambongo toza kobungisa atuka mabele je m'excuse 300 millions kaka statuette wana azokosala makambo na ye sikoyo nauti kobungisa 200 millions de zaïre na mosala kaka statuette wana ye baza kosala makambo wana akisida oyo bango basali na pembele ye moko mwasi alobi ezali susu ye ndenge ezalaki mama fo okufa papa akufa mabele akufa mabele wapi yanga molimo nde pasi mpona kozwa yango ye aza lokuta alinga kozwa milimo na mina faible oyabi esika ebomba na mosika kuna ye okokango te nzoka ndenge balingai balekisa ngai sonzo nayebisaki yo ke osomona kingo eleki moto kingo comme la place oyo na likolo ya moto c'est toujours le coup qui supporte la tête ozokokanga bien oyo bikeko aboma biso ozwina bikeko okoyebisa ta papa te bakona basakana moto ya liseki donc sonzo ozwi biloko epa bokio na yo oyo ngai napesa yo te ngai papa no nakolisi yo napesi yo eloko moko olata na nzoto te ozokozwa biloko bongo elata chambre papa alobi ye eza protection depuis quand ngai napesa yo protection okoli na ndako oletata kabe lakini na loboko na yo protection bino mapate esiba mokili mobimba ndenge nzambe abomba biso protection bino bolukaka ya wana protégé par le bon Dieu ndenge mapate esiba mokili nini yomona esanga mapata olingaka kobomba bisika nini protection banda voyez le chic qui m'a collé. Comment tu veux manger vivant. Au kilo. Ça va? Ah, au kilo. Oh mama, baluke liyo sikoyo. Banda. Atambota pamba pesi gaite. Na bote la kiyo ye. Tanda ko. Soza kosala ki Charlot na yo, l'état de bon. Soza kosala ki Charlot na yo pas ici. osali bakisi mpo na odomine mwana ngai opesi mwana nga batalisman mpo na kozwa promotion ozolanda biloko wana bolingo yoboma ngai tozana famille pardon nakondima ngo te nakondima pardon wana tolingo oboma ngai na famille kobenganga mbanda te parce que je ne peux pas te recevoir likambo ye moto batina kebaya kobengaka nga ngaakaki deyo mpona pa besoin kita vanda obima libanda na ye mpona sisa likambo eza ndenge papa akobima libanda te soki ngai bakangi ngai na liboso ye deuxième na mwana nangu na ye bokilo Monsieur Simon. Monsieur Simon. C'est quoi? C'est qui? Non, non. Bon, bon, ma société, 200 millions. Comédie, c'est stylé, hein? Monsieur Sondo. Comédie est stylé. Au bébé, si vous savez, Pamba, on a 200 millions de zaïs. Bon, il y a entreprise, alors l'État a donné beaucoup. Je suis un directeur, je ne sais pas si on peut vendre cette maison. Citoyen. Si on peut vendre la parcelle, on ne sait pas quelle valeur. Mais c'est un directeur. On peut parlementer un peu ou quoi? On va brutaliser à sa non, ça ne dérange pas. Tiga. Mais on ne saura pas parlementer puisque c'est trop tard.
C'est trop tard. Mais puisque moto yo mutadoki makambo. Je suis directeur ngai nakenda makala mais ye il faut azala na ye makambo nyonso ina mbongo soko bungesa on va voir bon alors Ndela le ne parle pas non toke biso toke ko linginga Oli maki ya mingi boke na mwana pa nukeli yo toke ba atikala te oya ko sisa ba yo mosa bana ko Laissez tomber, Banzila wana laissez tomber, laissez tomber. Banzila wana laissez tomber, ezaleli wana na bondeli yo na bukami. Il laissez tomber, laissez tomber. Banzila wana laissez tomber.